Msukutu sima tango koti na chambre rejoindre ye en tout cas papa ngana yo lelo okita o mata fona ye ba position na obima ki position na ozongi bongo peut-être ceux qui moi si msusu afola ki mobile na nzela oye bandenge ni peut-être pe mobile ki makayo onika ka libolo na obiente siko koye bandenge ni po biso basi tozaka fragile na infection bablo mo boizanga tina peut-être okomela on peut mai mais tango yo zo landela soin nzoto na yo beauté te crayon te lo côté zwana no soin ka ya kuna moi si msusu romone elongi mabe ya makasi mais mobali yana kangama na ye oyebite okaka en tout cas njungu ezaka na mufinu kuna problème ezate opération ezaka na délai na ba pesa so moni pe ke délai wana eza musika pona ate ko vendre pesi mobali na yo nde ko tuta pota po amata ona kati ya likolo ya libumu te po atoucher pota na ote bénéfice ke kuma encore a déjà ande kuna ngai ba mama na ngai ba papa lelo na sepeli koleka na chaîne oya sika parce que pona côté ya oye lengeli esengeli soin ya bomwasi lelo bandeko na biso basi bazoyeba te soki ndenge nini bakoko vivre na mibali po mibali na biso ya lelo bakomi kanda makasi lelo koka ya mukie abimi mingi baposaka raison ndini balobaka kete asimba nga bien te to na mbetu aningisaka nga te to abujaka nga te or ke eza yango te eloko ni ezangi po yo na ngai tosala pe yango po bapousse susu raison wana te po nga ndenge naza awa nakoki kolinga te ndeko mwasi moko azotungisama peut-être neloko oyo etalami rapport sexuel to bamakamuni to ni po lelo bamama na biso babombelaka biso susu te bayebisaka biso vérité bayebisaka biso mwana na ngai ye ntango ozokende zala na mobali na yo boye bolalaka boye bosalaka boye po bo coucher boye mais sikoyo lelo biso pourquoi pas tokoyebisa bana biso pe bandeko na biso ba obana capacité wana te mobali na yo tango za na ye mais faut sentir que naza na mwasi na nga na mbetu ezate ke yo kolala na mobali na opanda ke bolingo coucher to bolingo sangana na mona bosibana na mobali na yo faut zala te koto ko simba te o tie ba bisika mususu limite koto ko simba te o ko déshabiller njoto na yo o déshabiller njoto na yo otikali ni ndenge babota yo parce que ye aza na facilité ya ko simba nyonso o ya sengeli na yango ezati kaka ke koto ko simba te kote siko yo soko pesi nyonso te esika o ya okinde musu balongolela ki nyonso omoni ke ba défaite musu tozozwa yango wana na kati ba mabala na biso en plus o na oloba propriété na biso basi yo mwasi tango lamuki na tongo zwana no liboso kantine ya mai na yo kende nika na biso tolobaka ke katikati ya mai eza juste pona konika libolo na yo oniki yango katikati ya mai ekoti osukoli po bakisi biso totala na biso bakisi ti biso o mama balakisa biso ezaka kake mai zwa mai nika na savon telimuka te parce que savon ezongisaka biso mai na se na biso savon komisaka biso mai bon il faut kosukola na mai ya pamba et pour niki savon na tango moni ke mobali na yo abima ki azongi oyamba ye na nyonso oya yo biloko akolia msukutu sima tango koti na chambre rejoindre ye en tout cas papa ngana yo lelo okita o mata fona ye ba position na obima ki position na ozongi bongo peut-être ceux qui moi si msusu afola ki mobile na nzela oye bandenge ni peut-être pe mobile ki makayo onika ka libolo na obiente siko koye bandenge ni po biso basi tozaka fragile na infection bablo mo boizanga tina peut-être okomela on peut mai mais tango yo zo landela soin nzoto na yo beauté te crayon te lo côté zwana no soin ka ya kuna moi si msusu romone elongi mabe ya makasi mais mobali yana kangama na ye oyebite okaka en tout cas njungu ezaka na mufinu kunango njungu ezaka mufinu kunango soki yo se protéger te muta ko protéger yo azati bano ya mikie bazobenga ba ujana bakomi kozwa ba place koleka biso na ndenge nini soin nini ya malunga bomba yebi parce que baza bana mikie bayebi na bango eloko te yo ndo yebi soin yo kolakisa bango
yango la ngai na loba zala na mobali na ona mbe kola le bembete kola le bembete mibali na biso ya lelo ezala za papa mukolo miso se fungama aza na posa baningisa ye ola le bembete kola le bembete moka sa musala na nyoso soki so akesika mususu esikana bayambaka ye musukutu ye moka vandi boye azoningisa ndeti na okai papa mususu azo poser question so moi si na ya na opération que ceux qui a ko siba na ndenge ni problème est cette opération ça na délai na ba pesa so moni pe que délai wana eza musika pona ate ko vendre pesi mobile na yo nde ko tout apota po amata ona kati ya likolo ya libumu te po atoucher pota na ote bénéfice que kuma encore à décharger nde esalaka bien yango moni journée ya lelo na baki lelo nga fona loba na koyi ko bomba yango nga moko te to na koyi ko salela conseil wana nga moko te ba mama to telema to sima mibali na biso bien to komona ke ba kobima lisusu te nika yango nika si s'agit ko sukola ka de kantina mai nika libolo na yo zwaka mai ya malili ka wana yango ndezongi saka su biso ba nkie yango ezongi mususu bamba mama mikolo ba boti biso mais ba papa bazolanda ba on ba landelani yango kaka na ningaki na loba na journée ya lelo en tout cas to telema to salela yango pour jamais bato mususu bakokoza ba place na biso za nkati ndako libala ozo souffrir mususu kuna olia ndembongo yo kanisi technique nini ya osala ezaka ya osukola mai asukoli mai mingi bakomolo bango kisi eza yango kisi te eloko te ngande na fanti awa ngande kona bino mwana na bino ya na bino leki na bino na yebi kisi te ezaka kake zana mobile na o bien mibali ya lelo balingi tendresse yo ko vana mobile na ote bo vandi bino mibali lokwa ndeko mo ya famille ko tala ote ndetinga so nazana mobile na ngana ko simba ye partout na sexe na ye na likata na ye na simbi na mabele na ye na zo simba parce que na pousser ye azwa sentiment wana alors tanga ko zwa sentiment wana ngana yebi que déjà si na se protéger qui bien na se protéger qui bien na ko pousser jusqu'à to ko mati na point que to kende ko siba ngana ye pour ngana se sentir à l'aise bongo siko tango yo sala e bongo azo makasa okeswe sika msuga bango pe bazalaka batu pe balembaka akokite kasalia yo memela kaka rythme wana tendresse afandi boye mbanga wana kolia yango ozolia mbanga otikele temps libre te bango balinga libre te ozo simba e partout ni ata zolongola papa ngana ninga yo yango moninga na sala yo biloko tango na osalo bongo so na kesika mususu nani nga ko salanga do sentiment na biso ezaka biso mibale yango wana na ninga kina lubana pesi bino merci soki boko landanga na numéro oyo wana bomoni ba afficher na TV nazali pour na ko répondre bino merci.